omoni mère Bines lo na zep sonde yango na base donc vive tikaratan mama nazo peso conseil moko ya vrai soko lingyo nuna na vie kokota ka makambo batute yona baka na vie to za lokola ba bouchon ya dame ba lokota biso 20 to organiser équipe mais mutu na karo na ye soko koti dame te ko matela ka muninga te. N'était pas comprendre très bien. Non, non, qui c'est comme ça, au bêtiment, copine, si, au était, comment la juger, est-ce que comment ma puisse aux pauvres quand il fait le comment matin? Tu as dit, babola, ti bazarana, bazanga 5, bazarana 5, vous connaissez pas patron, t'es pas mal quoi concurrence. Bazana côté, on peut pas gagner au CP là. À tout le monde, babola, débat les gars, bazanga tina, qui n'est pas comme bébé, c'est carapé kaka. Maman, quand on est dans une les arts différents, et puis on va tourner, tiki biloko. Nous avons tout passé avantage pour la catégorie, mon et les cas. Mais si on est lié, on a lié ton basson, on a pile en arrêté pour monter à on en Zambie. Babanga n'a pas pu côté côté. Et tu sais complètement. Comprenez, parce que maintenant, on a eu un garçon trop poids, soit autant de classe ming au bangaté parce que vieux zara pour un bateau batangi. Tu as un garçon trop poids, mon vieux zara, circonstance est belle. Kotanga kaka te ezana ba fasi mutu musu pese ko ba futa ke minervalité to za ina parole za ina mbongo te kota koma ke sikaki to ba ka te ba sanga mbongo futele mais ko to fingsi famille son yona to sangisa kaka na ba o batanga ki te na ba o ya avant misu pe ba sisa classe eloko malunga pe ba sala te na mona ba musu pe za universitaire mais ko pa zo sala isa kuta antiquité et comme ça pe muta bonga na vie parce qu'on a dit ça c'est comme na remarque ko tshaka ba tumala lezi trop ko força ka o moni yo te vieux zaka maya kopo Zoma ya kopo na ata mo kene ser exercice ata le loi mutu du place azoka mai na kopo sopa yo ba ko sopi mai ndenge kenda ba turu tie zongo ko bangote wana via mutu ngana ko sopa mai na bule ke no mone ke tourner ce zongo ngana makuru to eleki mo panzi wande destiné ya mutu mais ba to bakate la vie na lati isimbate to mona ba konzebele ba kolona bana na via lix mais na suka ba tendre la jeune nzamba lingaka te po ba koma mene bela bomengo batiki tout le monde bato bazanga tina le petit bakuti ba jeune nzambe kuta na prophétie na mo met au kamwe yo mona vie courage ngapsa toujours linga nzamba avant eloko moka sigelena mukilité ozana poto zala wapi to za mukili bimi bazana poto bazo kemba po bazwa wana mama nazo kosote vie za yo ebika na loba moni biso to na otobelo mo kususa na tsa ndeko mo boya mwasi ngabso mo bana yubo kende pari non c'est plus ma casse que to sa mariage avant ngabso bika bokende mboka kuna sens fait na mais au boy mboka par rapport au blocage hein mais c'est ça que ba voyage le bipi mabete moni to yo mona mutakena mbanda kata komi patron et ça la nango vie ça c'est lo pesa nzamba cheli yo na zo mako mike mama o moni bande misu bazali bana mboka basolon ba famille na bango bien soko zina nte expliquer la bango clair pas bande ko misu ba camarade de bomba expliquer la bango pomi boza moni téléphone ndeko na Afrique ozokanga te ba bande ko na obutima kila moko Maman nanga ato umena poto changer kombo komana ba masa mindelo ba anglais tina sana ba français au moins que ba vakasa ba japon wapi ko pena culture mindele ko ba ko confondre na ba américain on fait ça botama aux États-Unis maman makila ya ba africain zanga kati na lobaka ni comment yo maman za na poto boti bano za congolaise buke na plage na yo na bana na obota mola mitaka lo simi bana ba mututu mais ba za culture mindele te biso te maman na zo bana makama mike na boyite nous avons makambo kopesa nga réseau lelo te mama tozana ki makambo su fotal to beta ngo karato kia ngote ngo benga sans effet église mais eza iné ato me na poto tuna batwana na poto ato l'accès ba shawarma ti bakanga ba photo ba hamburger ba kana susali kabu na kwanga po ba déjà tuna kosi bango mo bazawa tinda ngo bazana posa ba makaya bu ba kana posa ba e ba fumbwa pesa nga pondu e posa mbinzo e posa mbisa ko kauka ngano mama eza base ya vie na zo fungolo vérité vite mona moni vie ezelo ko moko tu peux s'engager mutu tout tika s'exprimer cause à kaka via mutu te tant que binye zole qu'elle a été na ba chaque fois likambo zo komelanga na tan expliquer ko comprendre ngana ko kati o mona fi mo ba kimi libala mutambonga kelinga mobola bo choli ndako mo bokumisa enemi na mbonga zo pesa bino me na libala za kaka singa na kingo bola tie sapato a de meza numéro na eta zo sufi na makolo tika la ta sapato a goudi ba se ka meza numéro na e mayo ko makolo pasi ti tonga na feti ezate tika godir na e tika na godir na e mais siko on le bani vina ba jeune o mona ka lelo so moni mutanginde so mwaka président tozoli ate tamuso mutazo benga président za kutuleki ya leke na ngimukolo kaka tongo mindi pour président tozoli ate bali ko mona mutale kate bon il a moni ka conjoncture zolanza le boya sur la biloko teleka na muna pembe na ngo hein eloko zango moni période to zape qui ne sana ba difficulté belé mais processus c'est to ba ki la ka pays maman na so peso conseil moko oui pays nyonso otambola tana ba poto wapi lipe kwa kana nzete te kitana ndako mutu fa bima ki ndo travailler en attendant tous en période de difficulté cause la carte ba bongisa po ba pesa salaire bona boté bien ba vie faut être entrepreneur na ba na binonine to kanga ba miselekete
tokenda koteka bango mpe baonisien oyo basomba miseke ntango bana bango batikalaka na mire baliaka mpe batata mwasi pembeni te me bakola koma tokanga biso tukoma ezalaki marché te oyo biso nde ezalaki ya kotula mpe koloka libabe tokanga tokende toluwa kombi bapina base taka bapina des ya kombi ekita likwa miseke tokoma kuna bo baoteka te ebongo miseke te mikolo yango na kote azo na kini mama nanga ndako moko ata 608 000 miseleke te bapotana kuna te oza comprendre ngambo na seka yo somono olandi museke te ti asili mpe mape atelemi bokangi na maboko lina bajeune garçon na kine bamiseleke te na maboko o munene azosoma miseleke te miseke te bazokama ngambo nini bokolanda museke te akimi te asuki mpe atala bi oyo esuki alembi bozwi mpe na malembe mais eyarivaka nango oza comprendre donc eloko to eza époque mpo nini na la page mais mama conseil nazopesaka ke tona période moko ebele mpe tona kisasa tona berere jeune congolais soki azwi mbongo ayebaka te ke pesa na badifficulté mama nazoba no makambo ouvre so jeune congolais azwi mbongo atie na poche awangani nyonso amipesi na ambiance yona bakosaki fa ntango ozwaka mbongo pays etindaka okende otya masoko na kiti ya baro osisa nyonso mais ntango otikala piaka yo na ntongo na dame ofandeli gouvernement mboka eza fo nga fo na déplace nga motiro fo na voyager moto azobeta masolo ya voyage atakasa ngulu akoma te wana piaka nezolombisa ye epuis piaka ekonsolaka kaka nga moi turo penda fo kosomba ekola masangu na ya nini fo konikisa fo komelaka potopoto mingi masolo ya moka te nete soso comprendre piaka omona piaka epesaka bafond sa kozwa mbongo na maboko oyebike tokobeta voyage ya bakongo mpe tosali 3 tours ya fufu tongindi wana bandi bakalkule so tosali 3 tours 4 5 800 000 et so tobeti 6 tours ongindi sa kozwa mbongo baprojet kaka nazoyebisa yo piaka soki ebeti yo mere okondima tous les copes oyebike nzela mai mpe futaka to ebinagi te fo todie tour oyo mien. Allez-y comprendre donc tout ça la pasteur John de Zosola naie bon comprendre na oseka mingi parce que c'est ça na okangate pardon na okangate bon souffrir ka donc na oseka pena le long émission est-ce que comprendre to sola wana oka pena on dirait mais futaka oui nga pena photo voyager tout roya mais so ka betika ko parce que $100 ma camion sona maye akominga saka prêtre bola ndanga tena saka dessin animé na mesana boye wana komolinga makelele nyoso kana sa musique ya bar na muta ndo pese conseil soko tie tete ya bengani so comme pour ya sembelo de bière on peut mutango so ba sembelo de bière ba di vengana ndi maka yoko za prêtre nete ça comprendre bango na bango ba kwena mbiscade na so pese makamba vrai tangu pia ke kobeta susa langi na tongo difficulté zongi e komi makambo za mabe wana so ba kendo représenter pia kati bana ser we bana ba ser na bango ba zanga bandako asumba na porte ndako te wana so pia ke beti masa mwana ser wa zaka chora frère nanga fora pecho za zundu pecho ba mone mari na biso mokate komisa biso ba vertige na kisasa okebite ba mitumi susu faut que nous tellement pena na tana CNPP to bouger ba bongo à partir de na so bana makambo ouvrir or nzela lipamboli et ça faut tirer ba garder fou maman pourquoi le place au comme bon journaliste bi pio priya ki pri wana pena bi so nga pena pe pri pour na vanda ti na koma na musalo lo bo na pe mona boy ye penza maman avo flatter senga biloko mutu talaka be pisa chaki na kati kulu ka biloko tende ba tilo na meso kumisa talaka be pisa chaki na direza ki na moto nzela vieze lokola nzela kolamba soko zo lamba na bakono bangi milinga ma fufe ko toka te zamba magane pepeli ekotoka bambiske du feza na vie nzela ko bongeza nzela licho soko seka mite changement ezati ndelo ko zengi ya biso mama ta ko lokota mbongo na ko lokota mbongo ezaka na condition foza na courage ko lamka ka ba 5 heures pour tata mukolo musu mwasi mapa ko kwesa na 4 heures facilité na vie ezaka te bato bazo comprendre vite na zo bana makambo na pété yongo peut-être que l'église ba tebiso envoûtement blocage oui yongo mono remarquer na l'église belé ba bi ko pesa bato solution ya ko vivre na mukilité c'est loko batama to ko sengi so ka envoûtement na blocage satan sa kolo masuma yiso to sa ke tali satan na bango chaque fois rando satan nzambe côté banda na salate nga bachanga ko chana ko tana rando ngo par rapport à quoi et tout ça comment ko tana baranda to ko tana baranda ko bundisa ka satan ko tana rando satan côté la ka batute satan côté la na banyama so ko bunda banyama za ka envoûtement. Est-ce que vous comprenez très bien? Je comprends. Talaka so bosana demboa. So bana bambwa mibale. Soki biloko ezate basolo la rabia bazo yambana. Chaka damasi ba bagari bani bambwa. Wa gaga ko rande uti wapi. Sata côté libango. Parce que ça envoûtement to blocage. Ne foye ba loi na tire. Même to ça mukili moko foye ba même mukili pesa biso temps elanga na mbula. Même na poto ba na 4 saisons. Era ba printemps été automne ne surtout ben ba hiver. Mama tout est calculé. Période musu poko kende bezo simba te faute na haute période. Wana mo zo apera. Mais les pambole zate ko ba te que za blocage te. Mama so basé mingi na makambo envoûtement blocage ko tia vino mal à l'aise ko ina bato kola na bango na pasi. Pe
pe bako kabolo na famille à partir de maté ya ka lelo yango ezo salama parce que tayebi ke ko kabela mutela mbate ko pesa mutu mbongo te pa ko bloquer ko frère ya wana nde diviser ba famille pe batu mingi bazoko wasu ko sambela te poto tshenzambe lokola coinça batu makasi nzamba zana na makasi combien de batu basambela te na mukili baza ebele mais nzamba pesa bango fever bakendaka pe bakopi bazwaka pe bakendaka pe gliste tate ba bloquer bango pe so eloko nini esa pasteur John omona ke ba dejo et des masters mort à prière makasi azo penda bible kotsa na pekaloa thermomètre a prière trop muso a prière nete mais a prière te wana andimara nzambe ayebi ke nzambe mutasalema ke na tous les copes et simbara mais on a que dans la église to me dit pour azan église mais vieux zo ke boso te zo tourner que ce que to lo banini kasi ya maté ya ba pesi ba lokola kwa dormir bango lokwa boyebi nzambe lo le komi pembeni beaucoup bonga parce que ce qu'on peut c'est cop monnaie qui est dans mon ensemble le prière to que cop moko to sortait ba 4000 3000 ah non moi je suis la tête et non la queue mais le qu'on a pesi bango mavu or ko bonga musumu to koma mokonza bandana makamba ya mabe bazwe journalier akendela kama makamba zanga tina na compagnie ko chola ti élévation mama élévation faut payer prix même ba jero to komisa na bali pour renya nyoka makana entraînement il n'y a rien pour rien le babengo comme journaliste tango peki pine be kola ko tangela pona ki kora ki journaliste mama ole kana makamususu batu bazala te le so ko muto mocho ba komi jaloux na yo line 11 musu na beta batu bazala muto azala te ole la tellement même c'est kaou kama na okwata pe ko ya yomoni micro na matanga soko kufi etali mais na les ati pour même si tu es vida pas même ce fidèle vida ba difita pele kama kambe kauka mama okanga ndeki pama na matanga souci sana ngo volonté ko lela mais même si kauka makambele kamingi na vie kausa même miso non connaissez pasteur oli kama oza sozo rené ba prière ebele to ko ba pasteur ba zona ba appel te aye kaka tam so se révolter parce que sambelaka akeluka yaye miso abimina malédiction batie maboko te lote boya boko pambwa malika muwana oyo kota mitaba boya boko pambwa loko ndezo bomisa mama na zoko saute eloko nzamba lobite pardon ko tika la ko sala ngote na zo beloko chaque fois bebi sela mutu banzela nyonso nzela nzambe tikela bango mama ba passer rebelle na lobite na lobi ya biso nyonso y compris na kati aussi vision nzamba tindi yote mozona audace ko sangisa bato boya séminaire 40 jours ya jeune prière mutakenda ka boulot ko maka revendre église 40 jours ya jeune et ko arriver selon direction divine bato musu bato baze mama yona toko zala non mais musu ba pe na profondeur pe bima yo ebikaka toko sala ngome ko sala ngeza to za goigo libele jeune mais er moko pinoke okay so ba musu ba ken ba pesa bongo neti ba mitika libela te mama nandi maka jeune nyoso nandi mama kambutu surtout ba séminaire to sa séminaire moko batindo te ka po no desk ke bikena sala bo pa mona ngabo nzamba la tinga bino nyoso boko bonga na boyite nzamba za capable ko sala nyoso pe za possible mais est-ce que ça pena ndenga tindeli yo soki te ba to mona ndenge na lipa musu ba bino to boko sa ba patron te so to ke gi séminaire en une semaine yo pambola mina $100,000 ngana ke bima na $2,000 ngana mo nzamba ko sala injustice pani passer ba ki boko sa ba patron maté on a été diffusé tout comme si nzambe faible to pesi sata pouvoir ezo simba te parce que bazo kota bazo ba mabo pamba ba passer bazo changer ka baji to que ne pardon ndebe rere wana d'abord est-ce que l'ipambre ça a pris de gros oui mais ça a pas pris de gros l'ipambre ça toujours en détail boya boko bonga selon mesure nzamba cha moko na vie so ko pesi biso enseignement boyenga na kondima ande poso na ke copie na ngande ko saki na saki séminaire na ke ne pas na bimi na moi $100 yo poke copie na ko to église moko to sola yo poke bete copie na saki 3000 na saki selon l'ipamboli selon catégorie c'est que niveau nzamba linga na zwa isuki na 100 ya loko za 3000 ko za jalouté pour d'ailleurs passer à prononcer na munoko ke boko bonga mais selon catégorie nzamba ndenga chela moko na moko mais ok boya boko za ba porter mutu bongi mama na zo banu makambo vrai l'ipamboli il faut payer prix ba kuta na famille baza ba opé baza il faut forcer pour simba baza to sangana biso tout prince moko mais catégorie charge différent lema bona teki mikolo ke keba soko sana mwasi na bana to mwasi chana ndako mama qui que vous soyez comment maman nataka longola soni soko kola na famille batambongo koya kwa na masolo na kala te poto ndima ngote sana fete kota na mouvement soki simbi ko betali sur peut concorder mouvement ça challenge afi soko kite kenenze la mai soko sana kisasa yindisa oba tamu samai basa banani tena so pesa ba conseil oba sala kabri banani oba foncer ba cabine téléphonique ba banani oba kinda kasandu na mona mutakinda zandu akana marchandise te atele makamera mo foncer ba loyer dans 100 000 keli mama bi balo na chemise 1000 francs yo na ka 1500 pesa 1200 pesa 1000 yo so ko sombo kanti ke za yaye mais pas ça manager mais na poko so ke na ngwengi pako tina bara régner ko le kolo marchandise courage na ye elo ke 5 ba jeune beli mama kisasa fo yanduka wesa mboka moko so ko lalo ba ko lalo ya solo soko sakano kufi
Et puis makambo mikolo tika bilela lela soko kokite kufa. Pasteur, makambo mutatika bilela lela soko kokite kufa no mi boma ya mi dembi kasinga ta. Era ba plainte c'est les qui. Tom na l'air challenge match comme ya quart de finale au Polo Longwe. Il faut qu'on réclamer na l'air ba poule. Autre comme na quart de finale ba tout monde fait bimi. Kurbira suka fin dernier. Yo chama seki oza pantanane. Et pas que yo mamba on a rememona qui peut pas continuer ma peka qui manomba. O le qui charge que ya kuna ditika là. Kokite kufa. Lela to lingite. Mama to comme na lero. Ou koka toke. To comme na mama RDC comme si biso nyoso ba numéro 9. So ça défenseur ba le ko yakate bintu tout fon attaque. Comprends comment na zeb ça. Eh, qui ça ya quoi to? Remarquez ba mbok tambola banda ko ba kanga su ba mbwana singa te hein. Po so bokanyi mbwa bino mo botonda ka te brole sambwani. Et comme Abino Bobimi Mbappé, Abimi. Beaucoup na poka bino fatigué Mbappé, fatigué. Mama mikolo benga mbala ndelo muta alanda rasute. D'abord bozane nemi na ndako. Oliaka biloko timiko aussi ça bongo tinda swa mutu. Chia. Aso ba to sakane ndako mais jona ngato kana rando. Oko benge mika boucher mukil mais pas la ndelo mutu kindobika. Allez-y comprendre, c'est le pasteur John là. Il y a des choses les là yo koleka bien petit au moins des choses c'est en tout cas ils ont pèse un peu courage de ba jeune en tout cas pour moi to test no mando ka caméra boezate. Bon moi napenda que ko monde peneza inonde awa ba yo kama te pasteur squad live. Mato le sabango ba monika pasteur va na sanze te ba telemi wana ba jeune pe ba zora indusa parce que pasteur pe ça rappelle ka indusa. Pasteur école de John to rozongo mukoni parce que ba biloko ozana ngo foka bolango pe na bano ba koya sima ba fortifier ba pour le oza mutu le pe liwa ko benga yo po ke okufi na place eloko ngo ele ka ina persi kabola likabona baleki na bana egozala. Moi eloko le bi déjà obi ke na biso venu betango depuis 2013 na biso ba fan club bimana ba province belé partout et ça va makambango betela ka tolo te pona mutu ba tutu. Moi to la pété ça penda mutu tout na zo manouvrer. Et puis belé lelo ba changement maté à partir de l'atelier à pété. Ba wanga na bango mais na ndenga mabete na jije mutu pété. Au moins ni to la pété le moko maman raccourci. O ba wenza pourquoi? Ils ont reçu à tomate ne be pisser les gâtés ba tutu ba côté côté banda ko mutu pesa le kum na biloko zolamba. Et bien on t'a ça ka mungu bala na mafuté babu ka bana kutu balenga na mwako nimba mutu ko yeba. Alors ils ont pas mis la wenza mboka bebi ya poka be pisse. Ko benga bango ba tona lo pangisa la réunion. Alors ma to mina lero ba pays to monde ko mima mimami. Quand on m'a dit que la lisate, baby qui nzamba sa ko ta lola, raccourci bango. Asani na vie ça ni pesa la nini, ne tolia pété. Pour mutum tsoko kandinga, ne tamba to vanti, mais suma kamba clé. Solo ko na bible to zanzi la mais la pesi verset mais na ile bango la raccourci. Pour musus ba jeune be ba komba fenea, nzamba ko sala, ozala musala to ane loko to ke vanda ka église, ko to ebite, mana ngo ko kitaka ne kitaka peuple israélien to. Fa na église libele za pe ma bete mais ba to benga ma temple baza. Temple to ko lia ndenge nini, o kabela nzambe. Ndé un gros problème. Il faut que nous puissions pas qu'on ait une église, ça n'a pas place n'était qu'un secret. Nous avons mis sur la film sur ça, c'est maintenant qu'on a une photo. Nous savons que maman n'a pas de bail qu'on a visionnité. Sur qui visionné le lobe c'est colobi. Mitanda ba chola yo pour le bien peso valeur. De base ya vie. Copignon ce n'est bandit puis à passe mais na souke comme ça. Au moins sur bandit cop. Pas ton de c'est cop papa. Et yo le pendo bandit cop yo. Koyo ka bangote. Sur qui bango wa te o mi pesi minene ba betre maboko le batikyo goy goy. Kende bakoseka kende tango ko simba kaka bato bazako seko baloba nini to mona ka ndenga bandaka mama nazoko sote parcours à vie il faut les kanaba biscade ça challenge résultat ça té ouais côté ça raté jamais tout na musina munene ke na sana na conseil no pesa yo vi la musepso na loko ça la so na nzembo il m'a sauvé ya pasteur Moïse Mbie et lo mo lo bala na clip to mona lobelo mo et pesa ba pasteur belé ba matea bazo ba sous-thème ka wana inspiration na randeni te ezaka kandenge pasteur Moïse ça a clié album na abenga ya boy ezaka be coup de téléphone ya ka to participer na moi Dieu ebikaka mais la benga rope brisque et lo on bimé non préparé te mais ebimi kaka ezaka moni photo ba bakate bima kitoko par rapport ba préparer kango on comprend on lobi photo zo c'est là-bas quand il me sera bien mais on ebakite ba kangi il me sera pena mutu bien na te so compelo kango ndenge sala kaka yongo mo ka ndenge za donc na zaki le thème na quand tu na ba lo mo ke sala lokola na ba mutoke muninga ndenge boy na boy faut za courager ne vi faut za attaquant ko za bilela le laté so za mama so za bilela l'exemple na pesa so ki pia ki le ko tambole pa bande ko mingi mama fo bande ko esa ka munene te so pesi mu kombo bandi ko tonga yo o silanzila nzila mais mbongo a mutoki ate osali musala salité ba cholio ba nyso ba selio ba kangi zolo pour musala salité so ko tanga ta male ole biloko a faux même nzamba kotika santé ya poser une voie normale on a su biso ouvrir
nde bele ba bakati combien de batu lelo ba tcha bandako batu baranki Nicolas ba kondo senga fufu ndeni OK tala ndeko moko be ko orikende ka kuna na ko tala bino soki fufu ezana tike bo pianga yo kino fanda tant bando tunuka nde ina ndako bien nde ba makoko ba moko bandi sus ah pona ya pena mako kwa boya kia bo sakana problème na ye yo ko tsa ba de se pose tike bele ma upanza famille merci ba otonga mako ko la mwana ye pesus eh ye pena linga ngate na iba kaso za rankina tano kecha okecha désordre na famille yo tongo lo ba koti ba kota fo kende zo tike o monde zo kendana tika bango ba ko kanga ite atike na kumbuka makoko na bango sala bango moni on sait que moi on nga ba ka kotala ngati feza kaka ye tano ke panza famille on na lo ba wana biloko wana tu na bato bazaka moni mutu na mwasi na ye mama lika mwasi na mbali na kota kate ngana makamna ka bosongana kote bo banda na salati na te soso comprendre maloba kote bo banda na salati nde place ngana zalaka po na ko rater fufu pam nde bolingana ki na ebagiti na kutu na mwali tutu orena ba yo mono mutu ba becho likofi est-ce que na place au bala na place pa na bineza musika eza pe libanda gisasa tu mo bigi mbala ko bimi na kangi bisaka nazo na yo kolo litutu ozongite ngana ko tana mo litutu na ndoko ah mbai no pendaja folo ngali balo en tout cas ça ma méchant akoboma yo akagaga na era kando opianga matoi poza na zuwa tango libale ko bonga na ko tela bino mo chela nga fufu eza sute alinganga na mbai na ngato salate omoni na ndoza batike na ngabi na lelo toza na mbongo te na comme ennemi giré omoni makama mabala bakota kate libala batutala na misko te balingana ki osala kite tantôt na lituto na ozana ngonzo na retard à 3 mois moi si musali ngapa mona kimbala lingie fo ba deboliche ya ni passe oh bon libala sans boliti moi ça va vendre te mana ebisa ki ndeko moko boye yo na mobali na yo oke kota boke futelo oke panza masolo mobali pa ba voisin pembeni po bakabela ko lipeka so sapoka lokwa kinzonzi loko mikolongo pia ke sebo zona ba pondu voisin alambi mwa soso na suka mama koko olala boye tiko zo mali peka yo pe una likamuke mama koma lokwa mama na ngai yako pe ya na betala mobali na ngai chaka tali peka soso ndenge trail ndako kama sekra libala liko lipeka so mwana ngo partout mama kanga munoko eza bambiscade ya libala eza pour le meilleur pour le pire wana kama batesa mikyo bando panza mobali gari yo mobali wana quartier bambota lokuma zwaka tenzo ko sasa na sima koko baba ka wali sa moi si mabe moi ça sanga kana koma mobali na joba no ba vérité ozo le kalelo ozo mona ba biloko moko ezanga tine mama garder mobali soko lingi ata ozo kemba ko kenda ko tala famille na bilote na koma mobali mama na iko ta bina ngape no mba na moyen te souffrance pas moyen au moins na mobali silangala ta mukolo fete ko ya nikela ngo cravate ke kuna kiti molonga ba pia kiti lokole kweya masanga baninga pio ya moto akosenga tiri bo basale échange de pain akobenga baleki amwasi ba habite toso ya batiketi fete osile mutu moya aso kamoli kamuni ba pesa baninga na sani ambele kuna batili ba fufulo kwa matanga tala babule bele na pilipili kolo bwe pondu apota na ngoma maboko izati pilipili kolo bwe en tout cas pas dans un combat en tout cas et le retour linga cette école de John ba ko zora ta formation pasta ko zala bien pinza makasi non ce monde c'est comme si likabango zo kanga yo moko na to lo bango tout à l'heure ko kabo tozo kanga te c'est le moka ke le numéro 1 bato ba ozape na besoin même ba libanda ba benga to la pété à monde entier bato ba yebinga ba yebi na kanisi maloba mi na mateku na bete ya liboso ya toli ya pete na décortiquer ngote itikala ka bon na yebisi mo nyonso loba na toli ya pete nyonso na loba na toli ya pete bolandanga na bisi wana pardon ce bolandanga e bandeliti suka nyonso na loba na ko décortiquer moko likamoko na komisa ngata 30 makambu 30 donc bomba ba poche ebele nako so ba vérité moko za on a donc ebele net on a observé par exemple kaka ya loso mafuta olandanga na toli ya pete tano baki tano baki mama soki bana batulu loso mafuta eza sagesse elaxini ndako bana basi bazokola bana ba 8 ans 11 ans kolingaka te ebisaka bango ke papa na bino atiki mbongo te okomisa bana mobulu seke tozaka piaka tipe mongo akabina kopesa mba 1000 fois kosaka na elomwana kaka na maseki pa timbeke na pale mpe pere azaka piaka na pa moto akabina omona ba 2000 ozomona kosede facile omoni soki papa apesi mbongo moke yo mama loko oza te garde corps oyo neti premier ministre ya ndako papa biso na chambre ke mama mbongo eza moke azwa ata 4000 oyo to na bunda tolobi yo soko bimi koloba te papa tiki mbongo moke beta stratégie tomson na fufu be musuni te tokolia bato bamona soki tolambi me eofanda te siko betre bango chakula imbwa loso basengaka na matembele belaka place moko ou bien loso mafuta po so loso kozata ba 4 sa moko na ma epice o 4 otie tango kabola bana bimamo ebelebele
ozo makasika na mai ozo mona so sali bongo so ntango bokoma lobi papa tindi siko mbongo siko ye bien pour ndako kwa bana nzamba tigara nzala 2 jours te ntango bozo mona papa mama kolinga siko lamba nde papa lingaka te hein o rebete bosaki piaka dinita ndako d'abord ibatami opesi papa lukumu en plus ban éducation ça ka normal so mtanga te biso to liaka bien o boliaka bien ni yo mwanto leo so ma to leo papa so ndalingaki yaninga to lia bongo biso to chaque jour ozo mona opesa nde moni to te ba tu lola mais to bombeli bango civisme te ka mutu pe civisme mama si basomba kango te na ko sanga mbongo mena tika ata na dignité tika ba foya ba to ata bazanga tini ba ata na lukumu na bisaka bino nini okoko tanda ko mususu kuti mutuna salo ba kiti sika propre ba plasma eza na valeur non seulement kokina e ngape na ko za na TV na nga 14 pouces mkongo ko ba kiti nga ko pala ete ko cholanga eza seulement kokina makoki est-ce que yemu ta 14 pouces imutunga muta 14 pouces ne muta plasma exemple no peso kamuke so za na TV plasma nga 14 pouces mkongo ko ba bien ko ta na retard pesa TV kala non c'est quoi ta galère moko yango ba zizaka ba TV loka to saka quartier mo somba voiture opesa nga souci ya nini so za na voiture ngana kena na transport so mati taxi bi chauffeur taxi ki tsa volume ki tsaka te so nga ko ta station singa ba client pardon te est-ce que voiture na biso loka to futa 5 to ba patron ko ki taper vite mais tu nga na ko mi patron elo musi information na biso tana volume so za ki di banga mona matisi ko tu nga te là na patron. Voilà, pasteur, tout le monde a capé cérémonie qui médiatisé. L'autre, comment qui médiatisé vraiment na bateau CNL. Oh, bon, ça là, bango contrat, mais toi, baraté contrat, ouais, katana bongo pour na neza ka dire quoi. Te contre katana to moni CNL a bimi sanga mais bon, basa ba journaliste nga pena na nzela nanga. Moni basa ko batu moni CNL basa batu mo basa gravé libela pananga. Malgré tout roza na ba richard nga na bango do so kuti nga bango to discuter so na kokota noti. Pour ça, le bengana ko fundo, le bengana be na bato. So le bima na bona ko ba sala ngana sala. Nana ko ndima sala loko ba sala wana. Mama, lo so ne beni mukini mumba grâce à CNL. Na senga ba filmer ngati ba filmer nga bango moko pe ba la kisanga sana e ba muko na mona na silika na kene e pa quoi. O ba pe ba coacher le suavité to sala ngoto teka poto gagner. Na contribuer na ni un cas. Ba cede nyonso na ba sala ti to teka na yoso. Tu ba ko sanga ba elekela nga. Ou be boyebité ou be na yebité. Donc na yesa be boyebité ça ko netike muto alo ba na baba ba lingani. Ce ko zone ko tuna ba tikili to ndenge nini. Mais biso to ko pe ndenge mo ba ka tso ba marché pe belé. Te ba ratsa ba marché belé te exala ka bien ndenge sala. Maman, si elle a une faute, tu pas nanga basala ou basala, en tout cas merci, ne pas beaucoup de chapeau parce que basa, bangonyo so merci. Si tu n'as d'abord tali qui tombe, ça va filmer nga. Tali qui wana aza utaka na so wapi, aozonga monika matem ka filmenga, donc à l'improvise atineka ndenge pa kala donc et après comité ndenge boto moni. Yomoni ko sujet to makamutu na vite. Même na famille boko lomi ndoko moko azana likambo ko na vite ataza nani, ko chola kete ayoka. Bomba na mutema. Webilo bitana na kokoma. Ko bongsa mtu na vieza kanzambi ino bokanzo ka kemboka silinga la nzoko take na mboka comme sous prêtre o bande ko finge tanga za yoko zo cholaka e komelo singa na kingo poke ndotala e o koma ko ngosoni na finga mingi na kindotala tanto pa bosana omoni keba malobele kifimbu na pasi batele maloba ko pesa mutu eloko te mabombi seka maloba malamu ngola ko bonga ko chona compte bato bongise pour le belaka e bien motiver toujours bato na vie ko za champion to mona ba faute bato bongo cholaka te omoni eye penza na moni ependa te mama omoni na vie to la pete bunzambe kutu bato ya kela bo fingira bango ke baza ba mvutema comment mutu wana ti le lo kufa kata zo vivre zo finga mvutema na saka bino ni bato to bakenda bar balinga kuitite makamba kutana ngole kate mama parcours a vie za difficile yo kutane bozo seka soka betro makamba mona na mitemo ko chola e yango pala la bien famille la 3 bouteilles amela ko na sangwa bar te abata makana selika mo ke swaka e soka melite ko nimba te butu mobimba on a souffrir on a vite là au finga fi on a cheli sans cause elle a perdu confiance mobile uzala mobile saka netia cause comme ne wewe ya o mena mini jipi na cheli zo finga cheli yo kutaza fidèle ba fidèle pesa ko le kameba fidèle bana bandako ko tamba na komba ba tutena likambo ebité tika nzamba pesa faute parce que la munaye yo pesa ba to loko tozo nous bala la va ko tanda ba bela kwa sheko na sa respect ko ça attention. Merci beaucoup, pasteur. Ne sais qui trop le tout sugata. Non. Comme quand tu as battu dans la vente pour aller, ah ben la coche qu'on a ça respect. Donc, nous ne sommes pas bimarana à l'ourali pané. Mon conseil, la côté au contre la gaming mingité. Vous avez cherché à battre par défaut. Donc, la bibel me soit là, moi c'est le côté mali ko coincé moi. Ah ben, na mibela bon pe na mona bango fo. Nembe, au moni mbala ce matin tu recoute na suko. Tu as na dossier on a bête sur ba mari.
Maman na robeta ngopenda mabala mingi. Marina ba jeune garçon Na robeta traité ba masoloka mingi mabala wana tout rose englobation nyo surtout. On a deuxième tout maman na robeta masona mabalo ekeba mi-temps et puis miloko na match. Mabala bele pemi ekeba mi-temps. Ah watina ba poto. Mabala mando robeta 45 minutes il fait print plutôt pe maintenant mi-temps. To développer on a tout racine. Voilà to pesi bon flash la deuxième émission to rose mabala pasteur John Rofongola quelques dédicaces. Bon on a pesi dédicace mingi na William Manoanoa, papa na 14 enfants à Strasbourg, batika yo penza te kitoko. Na pespende gona Cordon, Picho, Yuma, wazana New Jersey, États-Unis. Autrement dit bienvenue Yuma. Donc batika passe ça, merci à trop. Bino to boye binga na bibino. Musu zo bo pesinga mbote tendenité, boze belé. Boze belé makasi. Na peska na ndenge mabete ya famille. Na linga bino nyoso fort. Apesi bino nyoso na ba SK na Londres. Surtout pe batika yo pe mto sala idéologie boze belé donc il n'a posa et belé ko lika mama nanga ya ko lobe belé jamais deuxième tour to solo voilà deuxième tour to solo to fongola merci c'était là pasteur John Lité a pété bo na si bolinga kaye bo ko sepela en tout cas bo on a peu ko mone penza moi ming pe na kati ya BMTV toujours pour ko sepela sabino ko panzaka ka o eza kati na a fortifier ba o baza décourager a fortifier ba to ba mone pela ke pona bango ba suki façon na ya ko te ya terre na ba fait des sociétés à terre va faire des sociétés mais ils ont na Bible azo dousolanga na Bible mais azo bimisa fait des sociétés azo fortifier pe ba jeune le pe ba jeune belé à travers ma terre na pe ba ko pe fortifier ba ko rappelle son to pe panyangu bala mutu akyo belela pour pasteur John Loba que longola complexe cop tout donc biso tout contre na challenge et ça vraiment bien makasi voilà merci beaucoup na de ma faisait simabilili merci à maintenant surtout balandi biso merci à Junior Mosoukou prêtre HP Redo Momida à la maman de bébé Formule Laetitia Midi à BC Beros mon côté Jazz Kavoul papa Schengen depuis 0033 grand maître Jagger Maël Bibende papa Jikembaya il y a papi le roi carte illimitée Formule Souka Bilanga Hero les partenaires officiels de cette chaîne merci Nayo merci maman Miline Zemba Motema tous pepele Yambeto maman Miline Zemba pasteur John yo me senga ko linga ke mingi yo to rezoyer donc Motema tous pepele Yambeto les célèbres sont vraiment bien pour la lelo vraiment to souki abo aimer émission na biso bo partager bo s'abonner massivement à BMTV to kuta no malasima bye.